Bandeko, Mama Kimpi nzoke enemi na ye. Mama Denise te. Enemi na ye saki ya Mama Denise. Bandeko, yamba liboso te na yoki. Banda kotanga komba première dame. Banda surtout saki wane monana. Pona ebi mbula ya banda kotanga kombo te. Me banda saki wane monana. Amema saki ya Hermès. Ayaya. Liboso na kanisa kezali par hasard, po bato ebele balobelaki yango. Bozala na pesa mbote. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, tala, na pekisi Mama Kimpi te, pana ngaya kokotake mutalingi, ata première dame, rando elagagu, asala wa osala. Me, ennemi na ye, nzoka saki. Mama ye. Naoka na sangoko, basi na saki alika mosusu. Ngamoko na mona. Tangu na yena basaki ya basi. Na sombango na condominio na kati ya Italie. Donc, na kati ya fabrique à haute sécurité. Pa bateka apenza biloko original. Tout d'abord ba izini wana mte akuna. Avokota e ana bagarde na porte. Condomine na munene. Tangu na yaki nango na ebaki saki na mwasi ya nengene. Wale pe premier fois na yene biloko bala basi bongo. Mais na yeba teke mwana mwasa okanga menemi na saki. C'est comme le la saki à l'obagate. Faut takaka moto a memango. Te Mama Kimpi. Ngazo sepe na mission na yo. Po ozo pesa goût internet. Ozo take n'importe qui. Même batu musu batu na ngai. Yaba Mama Kimpi. Yatakaka nani penza. Ngalobi yatakaka partout. Partout attaque na attaque. Aza me content na nyonso. Gloire à Dieu écoute internet. Et ça là est bien. Pour se résalter. Mbe ero bakamata na mwana ni to na mama na. Mais bon. Koza un ennemi à saki. Likamuni saki au passe. Prix. To Hermès. Po basaki na e la chere. Basaki ya Hermès to e bien o bien. Na go tanga go to komo mingite. Po na YouTube a go selika. E rappel talo, na bato mbongo mususu basombaka te me baluwaka. Saki ya cher ake luango même na $1000. Na €1000 a loué saki. Pona soirée moko kaka. Tala likambo.
dans soka louango 15 fois. Et aneti, ça dépend pas la prière, mousseau loué, moins cher, mousseau plus de ressources. Tu as comme on va prier à jet privé. Mais bon, Mama Kimpi, tout le monde est sérieux. Obanda otake Mama Denise. Makambuto mona kesimbakate, yango koti na saki, to penza saki wana, ebakisa o Kimpi. Ngape na monon. En tout cas, la kitoko, kaka na premier jour avec makion. Bongo tango botiaki yango wana. Botie na prix. Botie combien? 52 000 euros. Ba prix wana ya munduki. Wana pona koluwa on a soirée 5 000 euros. Na assurance, hein? Pour ce que je suis là, moi, mouké. Assurance à foutu. Hey. Bandeko basi. Boala kaboye. To Mama Kimpi ye moko. Ennemi na isaki. Paya Amida na comprendra. Bazala ba belle-sœur to ba camarade. Amida asutay. Tena comprendre répéter, pour Amida a changé niveau. En plus, il y a là qui makangwa ndekone. Relation ni ba osala. Et normal, hein? Donc, ça peut qu'on a raison d'attaquer ni Amida. Ah oui? Yo attaqué camarade na yo. Pour bongi. A comme une société, au contraire, il faut comprendre, non? Parce que, niveau qui Ozaga yo mokwana de camarades, to connaissance. Batu bele bana simane, bazo kamate mutu. Ba famille paille. Ba camarade paille. Ba collègue à classe paille. Donc, tant camarade na mati, atazo bengo sosute, a ope sombo te tazo yamba ote, ko serigate. Yo vandi téléphone ne la ka def la semaine. Ye téléphone, ya pas me ko ope se liboma. Faut comprendre na batabon. Mais Mama Kimpi, ye Amida comprendre na été. Attaque sur attaque. Peko bimisa makambo moko o a inventaka ngo to ndengeni. Makambo choquant. Mais pas Mama Denise, en tout cas dans les Camboutais. A tout n'a qu'à ba combattant. A Tony. Ba makambo ezate. Ba oya goya nango pou. Et c'est là mon peuple. Ba combattant va lever c'est là mon peuple. Atakuta ye na kio denga sangisaka mikolo ya na bemission tout. Mama Denise rwandaise. Donc esi mbana ngate. Pota batu batali bon. Mama Denise rwandaise. Mais banda kanazakani na poto. Asala kane aide-soignante. Asa n'a rien à voir na Paul, na Buta Polo. Do bat bako baye kaka. Po mukonza mboka, akoko bala mwasi anepe congolais. Bakonza mboka ebele babala l'étranger.
sikoyo ntango alobaka bongo mpo tokanisa neti batindelaki émission batindi émission ya esimbaka te. En plus Maman Denise a congolaise abotami akoli na Lubumbashi. Ah oui, Katangaise. Ata bakoko neso baki ba Rwandaise solo. Aga Katangaise. Parce que muta okipango azate. Azarani na poto bandaka. Asarani pe mission mokote. Et la canalisation lani na plan politique mobali ne azobeta biloko kitoko. Mais bon, to le belende saki Mama Kimpi salizate ya moniatoko même ya moniato ya passé ya kasomba kombo mususu babetango na couture net ya Hermès. Lobaka na bato kaka otanga komba saki yango te babule bango moko me bakondimaka ate yo tambola na Hermès ata kuta 5,000 euros. Bo Mama Kimpi yo dépense na suka pour lata mobimba eza uniquement neti émission oyo balakisaka na TV la reine de shopping 500 euros. Olata complet penza esimba okende tala Papa Congo oyo bengaka bango na Maroc. Pani bango to benga bango ba Papa Congo. Poto e bagate soko chanzer. Tozo bango banani. Ba pharaon. Ay, Mama Kimpi. Kolo. Atuko so beta barando bien. Obetaka 24 heures c'est 24 heures. Tina musala. Po na tala ko na moi oyali. Na tali ona butu na lamuki na pise ozali. Na lamuki na tongo na melati ozali. Na lobi o alala ki de garde. Na TikTok to ndengeni. Atuko sa babulo ha. Pendengo zawana. Osa succès. Bazo kabolo na TikTok. Te 2024 oyo. Yo zana simala barone. Olia batebele. Mais bon. Koza un ennemi saki. Tant que vous avez raison, ça qui a 52 000 euros, cause un ennemi n'a pas de automatique là, cause la première moto na mokili ba komi, ba swana na saki. Tant que tu vas au sekayo, mais tant que ba omo na saki yango ya 52 000, ba on comprend de moi mokia. Mama Kimpi. En tout cas, rando oyo ya penza gu elengi. Mutakoma penze nemi ya saki. En tout cas, na félicito kakia, po base belende bakumisa saki te l'internet. La TikTok bakumisa ni. Le boutin, chaussée, na saki pe. Yo basaki na bango osambwisi yango. Po yo za na vrai ennemi
sac ya 52 000 euros. Te vanda na yo. Yo. Okende bien. Mama Kempi oza original. Tenga na longolio. T'as raison. T'as tout à fait raison. Kobanga te. Tiate. T'as tout à fait raison. Wesh. T'as tout à fait raison. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.